Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, bonjour, bonsoir, bon week-end Nabino Nyonso, balandi Nyonso ya BBC, bonsoir, bonjour, bon week-end Nabino ici que Bino partout dans le monde, j'espère que non. La grande famille de BBC Mpoi TV, vous allez bien. On a toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, nous sommes encore parmi les vivants. Voilà, quota aimé, partagé. Nous avons pambola bino, nous avons a bundela bino bitumba nyonso. Voilà. Liso na biso to lelo, je crois titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni. Alors, shalom, shalom, famille Libota, bonjour la Chine, bonjour les Pichalov, pourquoi pas les Dinachou, c'est la famille ici, on est ensemble, voilà. Bandeko, je crois que depuis avant-hier, Makambango ya Zena, Ponaye, lorsque ça qui sorti médiatique, Bayamba qui après avoir coté la vidéo, wana kosa la vidéo, wana yakosenga lisungi, et pas ya maman Olive et pas maman Denise et Olive Benza tellement za matière azaka matière awa atika ya biso na munoko tellement asala ki alança ki message moko asala ki vidéo moko pona kosenga lisungi na sala ki analyse sur ça malgré que non asenga ki lisungi bandeko langage na qui vraiment propreté bon kolanda na ndenge nga na yokaki alors je sais pas na batu mususu alors toye ko mona que non lorsque ça li sorti médiatique bayamba qui est à faire à solo li yakoloba ndenge libala nae ekufaki ba réalité o ndenge lekaki ye pona ye elle nous avait bien dit yakoloba que non ya boma ki libala te mobali nde abetaka ye na kobeta ye wana esalaki que non mwana abengaka 115 na kobenga 115 na bapoto na bino wana ya moni bongo azui soki mbeli amikati pona kolalisela Zena problème bandeko bozolanda pour na kolalisila Zena problème parce que ayebaki que non soki mbila eye écouti déjà na abetaki déjà Zena likofi côté ambanga ngai déjà esilinga ne ba obimisanga na ndako kolanda na ndenge Zena alobaki tozo sala analyse bandeko. Alors lorsque mobali amoni mbila azupe mbeli amikati pour na koloba que non Zena muto asalié bongo c'est louche ndenge nini ya mutu oyo ba beti parce que déjà bango nyoso mibale ba se retrouva ki n'hôpital tango ba betaki Zena déjà akweyaki ye moko ndenge alobaki mais mbila tango ye mobala mizokisi siko toye komona version mususu ye libiso susu sur les réseaux sociaux ya koloba ke non soki mobali yango ya Zena abengaki ya kobenga bakoni mama bakoni keuse mususu bakoni fuati il y a relaté bango histoire soit disant que non ezakutu lisolo ya depuis 2022 libala na ekufa depuis 2022 bakamwe ndenge bamoni libanda na réseaux sociaux na bamakamba ba propos wana teniraki et c'est fait-il que mobali a relaté histoire ya koloba que non ye effectivement abetaki Zena kolanda na ndenge azongaki retard et tout ba réalité wana nyonso maintenant nga nazomituna mobali alobi après Zena akolaki ye asali soki pe ndenge nini azwi mbeli atie babilo mo bongo siko ngai question na nga eza le monsieur a bien dit que non Zena to sala analyse bandeko analyse na osala je serai plus na au milieu du village pour to comprendre penano parce que état oyo Zena zalaki nango est-ce que zaki vraiment état ya koloba ke non parce que zoki penza likofa côté la ki yango pe na hôpital na machouare a penza na mbanga wa pa siko ngana zo mituna na étape wana déjà azaki na makasi ya kotelema ya kozwa mbeli ya kotia mobali
c'est juste une question. Parce que tous ça l'analyse, to kende tous au milieu du village. Mobali na ngambu na ye pas se retrouver qui hôpital. Et c'est fait-il que non ba ki kolande la makambu ba ki kolande la makambu ba lobi que non zenanda za ki fautif il fallait ça nini ba a libérer ndaku na ba loi na bino ya poto ndenge bino boyebi makambu ndenge kendaka. Alors na ndenge makambu ndenge bakataki bazui mwana ba pesi mobali kulana na ba rapport ya zena soi-disant aza muto ba trouble aza muto sala ka ba désordre et tout rapport ebimaki pe na ba voisin et tout mobali a gagné qui procès à koloba keno mwana atika c'est pour la première fois na yo kango c'est pour vraiment la première fois siko tozo yebate parce que za likambu oyo mundelende akati makambu siko tokondima oyo mobali a lobby ya keno zena nde ayaki ko tia mbeli après ko beta zena ou encore zena ndenge alobaki mobali abetaki ye et le fait que non mobali abetaki mwana bengaki mbila tangu mbila ezoya mobali ye moko azwi mbeli amizoki sipona kolalisela zena ya koloba ke non atiaki nga mbeli le fait ana ya kosala nini ya kose sauver nde ekenaki kozwa ye na mbanga nazo juger yango te eza lisolo eza analyse tosala ya makambo yango ndenge elekaki après 2 ans eseleki zena aye kobima bandeko mosusu babengi nga balobi ke non kolanda na zena ndenge bamoni azoloba na video asalaki wana c'est comme si aza na dépression bozolanda bandeko mosusu bajuge kolanda na video oyo asalaki azosenga lisungi c'est comme si mutu aza na dépression bandeko mosusu pe babimi ya koloba ke non mobali ka ndenge mobali abengaki ba chroniqueur mosusu ya koloba ke non zena aza lele babiloko mwa bongo akangaki ye afraka deli na mwasi mosusu et tout maintenant moi je me demande le fait wana zena abimaki aye alobi oyo alobaki wana relater histoire na ye ce qui est solo so eza lokuta mais pour elle savait que non ce qui alobi lokuta il fallait yeba ke non soki alobi lokuta mobali ya kobima pe nini aya koloba parce que yo muto bandi ya komema makambo na réseaux sociaux vous savez nous les aïrois tous en défaut moko ata ndenge mwasi abimaki wana mobali pa oki ovanda kimia te mobali po komone pe il faut abima kaka po aya koloba loko ya réseaux sociaux ekoma tribunal siko nga na mituni boye zena na part na ye ndenge babotoli ye mwana c'est que eza ya solo ya ba voisin ndenge bapesaka ba rapport ba désordre salaka toyebi na biso ke no mikili poto eza mboka ya mwasi mais na landaki ndeko moko alobaki okoki kozala boza na problème na mwasi na yo na mobali na yo et que ekomi ke non mutu moko il faut libérer ndaku mundele atikali mundele to comprendra makambo na ndenge mosusu te ya koloba ke non mboka mundele eza mboka ya basi et puis tout mwasi azalaka na ba privilège mais mundele alandela makambo la preuve aneke ndenge alandelaki makambo ya zena na mobali na ye batrouve zena aza mutu moko ke non aza dignité kutu ya kotikele mwana po ba désordre azalaka na yango ya kosimba bambeli donc ba désordre moko ya bien te babangeli ye ke no batikela ye mwana lisusu ya mwasi mwana komo otikala na papa zena talaka mwana chaque weekend amonaka mwana chaque weekend bandeko kawana na kokondane te po histoire vraie bango mibale nde bayebi mais siko na ose basé siko mingi epa ya zena tu es une femme so tali âge na yo peut-être otali ta personne il fallait yebaka romi batela na libala ngo si réellement balobi ke non ozali kaka lele na bato mususu kutunga émission na sala ki je crois ce qui avant-hier il y a eu des gens babenginga pour na mama BBC zena zalaka na lele abandango depuis kala awa na Congo tiko oza lele pourquoi tu as voulu t'engager parce que tu as dit zena ko kendene na poto ezaki te ke non ake poto ya koloba ke yemoko ake poto koluka
ezalaki kaka mobali wana moto asalaki nini abengisaka ye atalaki avantage ya poto abia neti eza avantage ya poto tikaka na mikendele deja lokola eza mobali nakendaka na mikotela bandeko basi toluka elongi ya nzambe ko ça n'honore pas ya komona zena o artiste comédien o toyebi ye penza incarnera pe ba rôle ne kitoko lelo akoma matière ya babenga elele soi-disant bino boza batu obo edikaka mas bandeko bo aimez beau partager s'il vous plaît hein? Aimez partager quand on a bino que non chaîne na biso ezaki na moi problème hein? Dieu merci bazongisa biso monétisation alors on a plus besoin ya ko booster sous chaîne na ba j'aime na ba partage et ça vraiment bien voilà bandeko tozongela liso na biso mais tozomona zena azobima mpona kokondane pe la brine et tout est-ce que aza vraiment mieux placé pe ya kolobe la brine mabe parce que ye kutu neti na minute elle est dehors mwana oyo abotaki atikali na mama na papa na ye yango moni na mokili nga naloba toujours que condamnation ou bien jugement ezala ya biso te condamnation na jugement ezala ya nzambe condamnation ezala ya biso te na jugement mais ça fait très mal ya omona ndeko ndenge abimaki après 2 ans mais ce qui est vrai bato au moins 5-6 balobi que non zena aza un problème à dépression aza un problème à dépression il faut kosunga ye soki botali vidéo wana bomona que non ata langage na ye eza bien te bomona penye ndenge azobimelaka biso na balangage moko boye soki ya ndenge nini wana badépression nyonso wana sorry bandeko appelle ekotaki voilà lisolo na biso ka ndenge na bandaki koloba bandeko lisolo ya zena esali vraiment pasi hein? À vrai dire toloba esali vraiment pasi baartiste et comédien na biso poto eza lola te parce que boutaki Congo comme pour dire que na Congo il y a encore d'autres artistes au batikala baosa nini continuer musala tilelo et bazo s'en sortir très bien na Congo wana soki bomoni ke no bo souffrir pe na ba poto ango boyebi ke na liwa ya Jani na ba commentaire na batu bazo benga vraiment congolais azon dire afungwami lisusu abi na poto ango tozo welela bota ba réalité mususu oyo artiste na biso ake kokutana nango yango poto ango eza ne bandeko eza lola te mutu oyo aza na sens à savoir so communauté ata na ba poto ano moni ke no epesa meliote olio kufa lokola ba Jani ne ba kufaki beta to tourner pas joker place mususu tango kosenga na minute oyo na moni pe bato ebele lisusu bazoloba yango bino ba artiste bokozala kaka eloko muke bobengi bobeleli eloko muke bobeleli et si longtemps que no bo travail ka boza pe na bambongo na bino bo mi pesa pe valeur ko bo mi pesa valeur ba artiste et comédien kaya zena esali neti na soni ezala ta likambo moko boye mususu babundaki boye yaki lele pe na kati au moins te que non c'est trop sale mais yé moko na plateau alobaki batunaki journaliste wana vraiment atunaki toyoki makambo ya kilele boye bataki ekitaki alobi non naza lele te aboyaki yango bon totika pe komona te ke no za lele oyo kolobaki non naza lele bandimaka pe te est-ce que vous comprendre la grande famille alors na kawana ezaka moko boye bandeko bref bo lukaka ilongi ya nzambe eza bien bo vivre le quoi bataba bête parce que lorsque bozo courir et pas nzambe akotika binote total ata lelo Jani effectivement Jani abana ko prier na mona ki ba audio ne mususu atindelaka la mama pona kolobela nani yango wana soki je crois nani comme on est échappé nga ya koloba batika ene nazabwe nazanga na ba prière na osambela kana bosra et puis osambela soki pas nani pasteur nini tout oui bandeko osambela ekeseni kolukelonga nzambe ekeseni
Loko Zena balobi aluka elongi nzambe te aluka na nzoto mobimbe elongi te na elongi donc ya aluka na nzoto Congolais pardon ya aluka penza nzoto ya nzambe po face eza enough te ya zwa penza nyonso ya nzambe penza nda aluka. Alors bref bandeko zo sala propreté ya mobali ya Zena bengaki pona kopesa ba journaliste mususu ko relater bango histoire vraie de quoi bamona ki Zena bimi pona bango lekeli bango après 2 ans ezali kamba depuis 2022 yango zoka bato mususu bazo bakeno Zena eza dépression na ba heure wana 3h du matin na ba free d'ici hey okobika alors quelque part bato mususu balobi ke non eza pe dépression eza na kati. Alors le président Devos Yondoza déjà président ya ba comédien à diaspora essaie un peu ya bo arranger musa bo arranger personnalité na bino poza makambo ebele il faut bo bongisa bino bato poto na ba sortie médiatique na bino na ba comportement na bino na ba makambo bozo sala eza dignité neti likambo ya Zena soki boza na ba organisation na bino ya bien bo soutenir mutu ndeko na bino parce que soki denani Zena lelo bat bazue matière kito côté la preuve que bota neti tozo ki Jani matière Jani depuis azala matière na réseaux sociaux soki bino bozaki na organisation ya bien malgré que non bo toyoki que non bo ane ko sunga e boy mais bo telemela kango avec force mais toyebi que non ya ezaki spirituel. Mais lorsque neti makambo Zena bimi boy et bino yango moni kinala lobaki que non ba artiste comédien baza banani baza ba hypocrite pona makambo boy likambo muninga e koma ya chuchuchu na miniti o makambo yango wana siko ya Zena botelema ezaka raté que non mama Denise bozela te kaka bozela te koma lokola ya Jani langage moko ezaki vraiment propreté yango zoka keno bato musu balobi eza dépression to mona ka pe peniel tangu libala na ekufi abimaka ka mbala moko ta bandi oya na ba désordre ça a pris du temps ba 2 ans pende ayeko sala sortie médiatique tangu ayeko sala sortie médiatique to suka kine wat nani pianel abelaka bakisi ya dépression tala ne bakisi na dépression vimbisaka bango tala ndenge akomi munene eza bakisi moko boye elalisaka ebele pe efongola nzoto et c'est le même cas siko na Zena après 2 ans vandi angaiki papa ko quitter dépression ya ngwane komi siko ko sala bongo ya koloba lokwa peniel. Bref, les artistes et comédiens il y a diaspora essayer d'abord à quoi arranger et ça sonne et ça est vraiment sonne pour mobali tango mobali wasi ba pesi moi na mobali ce qui a c'est-à-dire que non mobali ndaza na raison ce que mobali na lobi que non ali kana plateau aloba babilo comme sous. Alors Zena il fallait mi battre là si réellement yenda zaki mabe la preuve ngo ezomona na kino ko besa baboto les mois et la famille ba bon week-end tokutani na pema muke bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.